Papa Lobini pour la Gémidor télévision, bah s'abonner pour balanda yo. Ah, wana na osenga pena. De tous s'abonner massivement na Gémidor télévision. Tous s'abonner pena pour TV a bien. TV a bien, ba question a bien. Ba gêne, matériel a bien nazo monawa. Félicitations de Ondinga. Chaîne Zaraboui. Tous s'abonner, tous s'abonner, tous s'abonner na Gémidor TV. Merci. On a ko papolela ngo penza batu bébé surtout l'église. Nako bete batolo lengwana na papolio na nyati yo, na ko esi yo okota to hôpital. Effectivement, ces chrétiens bazo divorcé. Ba musicien chrétien bazo tia ba soyi. Musicien chrétien la nanga bien. Mo sala nzambo to mona kazo tia soyi. Ye mutacha ki musicien chrétien maboko. Maboko wani azola ksenenge ya kosalela so. Papa o sibirango. Na lobaka ngo chaque chose à son temps. Mokili a tourier. Lelo ya yolobi ya moninga o mama. Olobaki pona esika yango. Bati yo pembeni. Lobali susu mama. Kata ndengo kataka. Lobali susu papa. Tokokanie. Na loba loba pamba te mama. Studio kuna akena mwasi ya likango. Musicien chrétien ngaki kofana na studio akena ba bouteille ya whisky. Kaka kuna na kata studio yemo kazolo bana ochela bango boro ekoboma bango. Musicien chrétien yemo kazo provoquer biso. Atie loko moko na kati poto koma kosela ngo ba débat. Maman, wana na oyebisa yo. Omoni gege oyo kaka gege. Bacha yango na sima kwiti. Na kati studio Amélie Masanga Amélie musicien chrétien wana. Oya yemba soro no de gege. Zalaka. Na zalaka. Na monape. Na yebi. Boluka après va la pluie yango. Amelaka whisky makasi. Ba vrai niveau. Eh monde entier, Gémidor TV bodore yango. Gémidor TV balobi elongo libiso na ba pasi to bandai kolela. To zanga ki place kotala ba image ya malamu, place kotala ba théâtre malamu, ba film malamu, mais vraiment boy Gémidor TV, moi j'adore. Na dore yango lokola doraka. Mbetu nanga Gémidor TV. Bo s'abonner, bo s'adhérer, bo kozala te suite Gémidor TV. Na dore. Tango koti na Gémidor TV. Pour s'abonner, au comment est-ce qu'on va communiquer en rouge? Vous pensez que tout est dans les bocaux de sali. Les dans les bocaux de sali. Yo c'est quoi? Les bocaux de sali c'est très bien. La question c'est pas la chaîne. On l'on va voir au kitchen à moi c'est. Comment on va communiquer en rouge? On va s'abonner. Aux humains flèche one et ça one à cliquer. D'abord cliquer au comment on a et l'autre et yangonga et ça vous pensez. Au cliquer les locaux n'angonga et pour ça on dirait voiler les locaux n'angonga on a déjà de la assurer au s'abonner là Gémidor TV Gémidor TV. Et voilà, bienvenue sur Gémidor Télévision, la chaîne des références, votre chaîne, la chaîne qui parcourt partout dans le monde entier pour vous amener des informations qui sont vraies. Et là, je profite de dire bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette très belle émission. Moi, je suis Caroline Makoka, autrement dit CM, la fille naturelle, comme vous le dites souvent. Aussi là, je profite de dire encore un grand merci à toutes les personnes qui sont branchées, aussi scotchées, en train de suivre cette très belle émission. Pourquoi pas encore dire un grand merci à mon boss et des boss, Papa de Ondinga, avec sa femme, Maman Bita Ndinga. Aussi un grand merci à mon père, et je l'appelle souvent mon premier amour, au nom de Crispin Makoka. Un premier amour que j'aime beaucoup. Aussi, je dis un grand merci à mon coordonnateur, Mundirba. Alors là, je suis à côté de moi avec l'invité que vous avez tant demandé et aujourd'hui, il est là pour venir répondre à votre invitation, surtout à vos questions qui a fait tant donner sans réponse. Aujourd'hui, vous aurez tellement beaucoup de réponses. Au nom des pasteurs Lité Yakanda. Héritier Matengo va nous aider. Yakobenda Bilili Tozo a invité Nabiso Yamokolelelo. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour ma sœur.
Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, Tata Nabisu Alikolo, Azobomba Pe Azobatela, Pambate, Mobikisi, Tope Mobateli, Ezabobeleye. Ce qui te le bien, c'est na dimension, il y a réflexion, faut que le bananzambe merci. Ndenge to kutani boye, ezape na bato bazalaki pe na posa ba kutana, ba fixe ki pe ba rendez-vous, kasi mokili oto ya ezana makambo ibele na ba circonstances ibele et permettre te ba kutana. Ozomona ndenge nga mosali na nzambe nazoloba boye na miso ya bato na leki basala nzambe nyonso te. Ngai pe mutu na kosilisa makambo ya nzambe te. Eza pe na ba o bayaki kosali na nzambe na mboko na solo pe na verite lelo baza na se ya mabele. Kibolenge to pe kibo jeunesse ebatelaka te. Kibompaka to pe suki ya pembe plein d'intelligence, plein de sagesse ebatelaka te. Na lingo landa réflexion au makasi. C'est très important. Mapango, mbongo, mituka ebatelaka te. Ma sœur, loba na nzambe merci. Loba merci. Merci Jésus. Na fonction na makasi te kasi ezala liloba na yo ya mikolo na mikolo. Nazalaka soki na ke enterrement to pe cimetière to koko kufela ndeko na famille to tie na morgue na kolela te to bimisi ebembe na lelaka te koyebisika nini okende kolela. Et na habité de faut expliquer. Effectivement na okende kolela na cimetière. Pourquoi na lobi na okende kolela na cimetière? Et loko elelisaka nga na cimetière eza ndeko na nga oyo akufi te. Na bandi kotala ba photo nyonso o batielaka bato na ba tombe de souvenir na bango. Nakendaka na mwa kitalatala ya mokie na poche. Na mitali natali ba photo bandeko wana. Na bandi komitala mabe o nga naza nango na elongi. Soki boni ba oya kitoko basi ya kitoko mibala ya kitoko bazokota mabele ponga na kota. Ozolanda mama. Mais vous appelez ma bête parce que landa te ma sœur. Soki naza mabete yoko sepela un jour za la mama bana nanga. Pourquoi pas si c'est la volonté de Dieu? Si la volonté de Dieu, effectivement, tata pambola yo. Et loko na bane ko luka na vie yango. Wando luka ni pasteur. Et ya na bopete. Nini ndeye na bopete? Na te ma sœur, na te ya na libota na nzambe bolingo sima. Komemanga mbangu te na bolingo. Te landa te, landa komemanga mbangu te na bolingo. Votre lingani déjà. Na pesi bino mbote tata na ngai ya likolo apambola pe abomba bino. Bokutani c'est Dieu. Soki nzamba lobi to kutana to kokutana. Ma sœur, tant otindeli une invitation, na tangi na message, na ye na volonté na yote. Na ye pe na volonté fiancé na yote. Na ye na volonté ya nzambe. Na bondeli nzambe. Na lobi mokile toni sami na makama mabe. Bazozwa poazo bazotia na micro. Nzambe batele sika na zokende. Ndozo mona nzamba zokuta na sebisoka na batu ya bien. Soki ozalaki mwana bilaka te ma sœur. Na ngaki na bana kopusa ka ba rendez-vous, kopusa ba rendez-vous. Na pesi bino mbote. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité. Merci pour l'amour. Obozo manifester pour nga mosala na nzambe. Ndeko moko abenga na téléphone alobi papa. Na lapa na loba na ko kende su na kati église te. Mosala nzamba amelisa nga drogue abima na ngai. Mosala nzamba amelisa mwana na nga drogue ya mineur abima na ye. Ata ko aza na prison zo subir conséquences na ye. Kasi natikala na choc ya makasi pona église.
église à décevoir ma famille belé. Est-ce que Aza déçu par pasteur ou bien par église? Par église. Est-ce que l'église n'est bimana? Eh ma sœur, nalinga contradiction ti. La contredit tes pasteur. Tes pasteur. Nanga itika na lobana na ebisa libota na Nzambe. Mama, to lobaka moko afingisi sanyo nyonso. Église po ezala sali ezabiso. Soki biso to sali l'église de moïse ezala sali ezate. Kasi moko abenginga na téléphone alobi papa confiance obiso to pesi yo to lingite lobi un jour to zala desi ma beauté belé zolela na mboka oyo et pesa mwana ba encadrer et décevoir bango et décevoir famille kasi merci beaucoup zala jamais desi. Merci pour notre soutien moralement, physiquement, spirituellement. Ndengeta union sobozo tika ngate. Tika Carole, vous avez dit comme ça. Merci ma sœur Carole pour l'invitation. Tata Pambola yo. Merci na ba union sobozo biso lisusu na Gemidor télévision. Et si ka ba information qui toko ezali et si ka ngape mosala na nzambe na sepelaka pe ko lekela nzambe na ngai ya likolo. Merci beaucoup, pasteur. Tout ça, quoi avancer. Pasteur, est-ce que aux à peu près à cause de la paix spirituelle, il y a mon tout? Mais là, Mike, qui ça mon thème? Vous n'êtes pas au cause de la paix spirituelle? Effectivement, Mosali Nzambe, eza lotomo, eza grâce. Eza ngolu, eza vocation outi pa na Nzambe. Eza mabete ma sœur. Ndeko oya sepeli ngai na koma père spirituel na ye, to pena bana ko encadrer ye eza mabete. Bazalaka déjà, ba ope ba nimba ba kisama likolo bana wana eza mabete. Oui, qui va avoir tel père, tel fils. Effectivement. Mais là ba méchant nous allons non mona ko ndinga zoye pas dans la méchant. Effectivement. Eza mabete. Non, c'est biblique. C'est biblique. Place-moi comment la Bible pena pasteur zo beta to yesu beta. Maman. Jésus a pensé que na temple était. C'est biblique. Si on permettre na loba, ou permettre ngai. Merci. Na botami na famille, il y a 7 personnes. 4 garçons, 3 filles. Na botami na mama ningi bat nyoso ba botamaka na mama na koli ningi bat nyoso ba kolaka kasi kozalalité ya kanda ezala guna ngai te ezala volonté na ngai te c'est la volonté de Dieu Yahweh Nzambe tata a manifestaka ba kanda na ye ma sœur zela na tala yo bien ozo benga ngalité ya kanda eza biblique eza makomi na Nzambe pesa biso pasa mama toki ne malembe te toki malembe pasa na ko fongola bible pesa biso pasa limbisa pasa ngobi misangana na yebi ko tanga bible te oyebi loko na simbi na yebi ko salela ngote ma sœur banga Nzambe ebele basakana na nga bakota mabele ka na losambo na bondela koti mabele s'il vous plaît limbisa trouble moko ekoti na minute on a mboka on a ko papolela ngo penza batu bébé surtout na église na ko bete bato lolengo na papoli na nyati yo na ko esi yo okota to hôpital effectivement mobeko ya Nzambe na sena moyi esengeli to respectant soki o respecter mobeko na Nzambe te l'état kozwa yo mobeko c'est Dieu ne a établir l'état landa bien mobeko c'est Dieu oh l'état zo saleza ka photocopie ya makambo ya Nzambe ya zo copier ka Nzambe lananga na bokebi c'est très important on le dit tel père tel fils effectivement
église est un berceau de l'humanité. To bana ko bondi la moto. Et sœur, et ma sœur, viens de l'église, viens prier. Vina yo, eza vina yo moko. Ma sœur, nga so naza ko encadrer yo. Oyo kelanga ite. Vina yo e beba, e bonga, e talinga na nini. Nga na oti yo kalido ba nzambe. Soko yo kana yo te, ovandi na yo. So na ebiso ma sœur ki ndumbe za mabe. Lelo oyo sali ki ndumbo zi maladi. Obani ko benga nga na telefone, allo daddy, bonde la pona nga, na finyo ne lo mo ya mabe, e sali yo no somo. Obengi ngai, allo dad, nazobe la prostate wane yaka na via kobima na basi ebele. Nga mutu na tinda ki oto kino kozwa basi ebele. Na koyebisaka en famille na yo bosomba cercle ndeko na mna zokufa na prostate. Nga na mosali ya nzambe, na te aka comme il faut. Tango na ola kiso likam na ola kiso bongo. Tango na zoe biso mabe eza mabe, malamu eza malamu. Siko yoko ebisa nga likam ndekeni. Landa omoni teti ozo tia oleki basi kitoko bazalaki na mboka Sodome te. Mama Sodome ba chéri na ebisaka nzambe nzambe falaki na mona ta Sodome ngapena lingata mwasi moko. Sodome ezalaki na ba chéri impossible kasi nzamba tindaki batei atindaki basakoli ba collègue na nga pe babimaka à l'époque wana ba serviteur lokola nga ya kanda babimaka ba teya sango malamu na dimension nyonso ndeko na nga mwasi batu baboya koyoka collègue na kasi nazo ba collègue à l'époque ba serviteur lokola nga lelo. Mais toyeba ba komona bango te. Oui, toyeba komona bango te. Pourquoi? Eza histoire nazo betelo histoire we leka na tango akala. Kasi toteya ki sango malamu na époque ya Sodome batu baboya koyoka batu bacha teti. Ma sœur moto tango ebanda ozomi tuna epeli na moyen nini euta likolo ekiti na se. Ma sœur basi ya kitoko bazika mibali ya kitoko bandaku na bango na ba société ba bien na bango nyonso histoire esani esili. Ngonga yango nazote ya yo, ainsi dit l'Éternel, vraie parole de Dieu. Ma sœur ozo finga ngai ndeko na ngai ofinga nga na sali yo nini ki fanatisme loyenge na kati église. Ma sœur ofinga nga mutu munene olingi siko na bonde la pono nzambe siko abotisa omwana moya kisimbi ya grand tête koleka ngai. Ma sœur tika bifingela mwanza tika bifingela mwanza ngana ko sala prière mona des autres na batu nyonso bafinga ngai pe omoni mika mama omoni ngani na aboy ngako boakela mutu maladi ekuta nga te. Pasteur biso vérité pasteur ngana za un vrai nganga na mboko yo. Même ata kake même ata maladi so na boakela yo na boakelo maladi ondima tenga na boakelo maladi. Toki malembe banganga nzambe bazali wana eza biblique. Ce qu'on nganga na faut préciser bien parce que oza mosali na nzambe oza nganga ya wapi po banganga nzambe bazali. Kasi ngana nganga nzambe nganga nzambe bonga maladi te. Nganga nzambe nde koba bo finga ngana tala abino te nganga nzambe nde koba kasi nganga nzambe na za plus que banganga mokili. Mais là, bon, maladie. Ma sœur, pardon, s'il vous plaît, respectez ngai. Non, on a grâce à Nzambe belé, mais on a bloqué en sur place. On regrette pe na vie. Nako lia famille na bino mbongo lupango. Pona sna limbisa yo. Donc ça là non ko ezana ba gérer. Ezala ba jeter. Eza ainsi dit l'Éternel, eza spirituel. Ya mbongo lupango ya bato. Na liembongo lupango pona biki so na maladi yo ngamoko na boakela yo. Papa Nzamba bini grâce à PC ngoni gratuitement. Bien peut faire bénir bato gratuitement. Na bénir gratuitement na boyité mais na sengi na yo respect na basala na Nzambe. Peut-être ozozonga lokola mutazo sala maboke ngaliema ba théâtre bana na biso basala ga ba sese ba makaku mbwa na bana na biso ba vie de loin na ba o banani. Kozwanga di jardin. Respecter nga zwanga mosala na Nzambe. Ozolanda ata un jour Zamba saliongolu na tiona ndako bandiko botela nga bana respecter nga kande ba respecter basala Nzambe. Eza prière na yo.
ndozo mona na kokota na bibitizi wana to ningo kotisa ngai to kosolola ngona suka na te na nusango malamu yaya nzambati ni batei na ye bokende boti ya sango malamu bacheteti batu baboyi koyoka mwana mobali moko abimi na kombo Noé abandi kote ya sango malamu ma sœur omoni nzambe azwaka na se atomboli likolo azwaka oyo ezangi tina komisango na tina ndeko nanga mwasi ntango nga na ye na mboka oyo nabandi koteya sango malamu soko ozalaki ndeko na nga tobotami no tata moko mama moko oninga obunda bitumba mpo na ngai kofingama kocholama halongwa kuna mwana libebi zoba zoba azoya koteya bato liteya kanda kel liteya kanda lelo nakomi na raison moko impossible na mboko yo okondima te ke nga mutu nazwi raison na mibengaka Noé lokola azalaki mutu bakwiti mutu milangwa bakupe toboka un voyou abandi kokende koteya bato sango malamu ya bato bandimela ye eza te ndenge ngai bandimelaki ngai te mama oyebi ka mikolo oyo ane oyo ezosila te baopesa nga kabine Panani. Kota biwa chef de l'État. Panani. Kasi nabi kota chef de l'État. Ba opesa nga pena biro mobimba na tiengo ka pona ba prière ya mokonzi mboka. Eza bikamwa te. Bikamwa elonga te. Eza elonga te. La nanga sikoyo. Noa te isango malamu batu baboyi. Mbule bandaka te senini. Batu basila ka te baseni. Na ba société na ba bien na bango. Jésus a kuti batu na kati na temple bazoteya bazoteka biloko Jésus a kuti apanzi bango nyonso maman c'est confirmé pe lobango na munoko na yo même na kati ya motema na yo ngana mosala nzamba solo onzamba benga onzamba pona wana kochano kutu duti te bondela nzambe na père spirituel na yo tuna ye ke ngai naza ya lukuta Pastor Malembe ko to naza ya vrai fâché pas ke ndo tuna ye bana na nga bakozala ndenge moko na ngai bana na nga bakoteya lokola ngai bana na nga bakobika bikamwa na ngai na brutalité na effectivement bakozala na brutalité bakozala nango ngo betanga plein émission bakozala nango ma sœur na bi bakozala nango mwana nga na formé fois za lokwa ngai ba repose aux à la parrain za lokola ngai te se kaza mwana ngai ba repose aux à la parrain ndeti nga na obala kana mingi te nazo pa ma sœur soko zwinga parrain o sepela makasi na ba brutalité o lakisa mobile na nga ko beta mobile no ko beta yo te na ko lakise kaka o eza ainsi dit l'Éternel. Yo kanisi soki leo na komi parrain na yo na kote yo na sentiment na ngai te makambo nyonso ya kote ya basi mabali za a na Bible na kote yo très kitoko très capital tango nazo te ya yo na yo moko so kumisa nzambe lobi a te musala nzambe yeyo vanda kalimelela punya ba bébé kasi na sengi yo boy yelanga na mobali wana na bondela nzambe parce que basala nzambe belé ba pambola ka mabale belé ba bondela kati o pamboli lelo lobi libala ngo seni e panzani so ngana lingate libalo na pamboli ekufa ozolanda na bondela pona na tuna nzambe mais zala na motema ya kondima soki nzamba lobi eza yete kabwana na ina kimia koloba te ke papa mobalo ngana to souffri mobalo ngana to nyokwami to moni ba pasi ngana ye papa na ngai osala ngabo epona na lobi yete soko boyi na longue pare na bino bokelo luka pare mususu. Moi je vis comme ça. Tu vis comme ça? Oui. Mais c'est bien. Pasteur Mela m'a quitté sa motema. Mais père spirituel na so amonyo et moi regrettarait. Soit à regretter c'est pelaye pas à brital le roi yo. Effectivement, ngana père spirituel nanga estimbate. Au moins de malédiction. Le père spirituel nanga za na boloko.
Tata Pambola yo kuna na kati, mon papa nazo ko lancer ce message et pas ya père spirituel na lancer. Mais respecter PCM Balongo, il n'y a pas de mérite. Oui, effectivement. Soko otosi papa na molimo te. Nani muso akotosele yo. C'est ça. Faut kotosa ye. Papa na nga molimo. Lelo sana boloko na kati ya prison. Nazo peso ba respect ebele. Lokola papa na yete pona ko manke yo kasi lokolo za na kati ya boloko ezo senga eloko ya kolia na ko pesa conseil tangu yo kotaka nga boloko ozalaka na mawa na ngai ti nazo senga quelques personnes o bazo mona ngai o boyebi tata na nga molimo boniate bambata kuna na boloko landa te ma sœur nga na beta boloko nga na beta boloko makasi ndeko na nga mwasi pasta wala papa na yo papa oko subir conséquence na mona ki déjà ba photo ningo zo pepa nie nano pepi nie te nga na mona ki yo ningo zo pepa nie oko pepa nie wana bien kaka ngana kina ko sala na boloko yango yo pozo sala yango oko pepa nie wa malédiction na kumisi nzambe ndenge bakateli yo 20 ans nzambe na nga mama na ngai oyo lakisa ngai papa so kufi na boloko te loba ngai te na o lakela te nazo bénir ye puis nazo pese conseil o bénir ye pasteur nazo bénir ye wana mawate mutasali okoma okomi lelo asali nga na koma o na komi lelo nzambe mutasali nga to ye mutamasere eza pe na nzela na ye spirituel na ngai nalinga batonta te nalinga tentation te na ebisio wana na ebisio masere nalinga tentation te na ebisio vérité na salo mabe wana na ebisio na salo mabe onima te ngam na sali yo mabe onmoye banga na mboko te bon moto keba na yo ngana ninga maseka buzo ba te parce que nyoso pona père leki ya basi ba meka na ngai te nana ba leki ya basi ba boti ba keba mabala même ata mobile na soka meki osime na nzoto abengi ngana olakisa mobile na yeke asa mwana moto kosana ngaki ya papa pasta tika ba ventir ko ma sœur papa no souffrir na boloko yo so fâché libando zo le bamambo ba cotisio boloko na âge à 60 ans obima na âge à 80 ans esengote tika ya wenzambe tata apambola yo musala kitoko na boloko ngana lia mfungule ya kotokisa ngana lia mfungule ya kotumba na lia mfungule ya koyita na lia mfungule ya mubesu église pardon ape bakani église nani yango ya kotikelo mbongo ya action de grâce ya offrande ntako ya kotikelo asate oyo tikele si ya yaka kotikela ngai ngani na tikela ye donc ça m'appelle quoi mabe nazongisi yango siko nga nazongisa mabe na mabe nazongisa yango bible ezoloba oyo akoboma na mbeli akufa na nini na mbeli okimisa bana pene na yo papa bakima yanga nini na kati nga nabengi bino bana nabengi bino bana na makasi alongwa kuna mwana nini santé na nga moko nzoto na nga mo eza très important ngani na abwe mama mwana na nga molimo atokimi na somo na yo te na akutatana na nkele na yo te papa okosibira yango nalobaka yango chaque chose à son temps mokili atouratourier lelo ya yo lobi ya moninga o mama olobaki mpo na esika yango bati yo pembeni loba lisusu mama kata ndengo kata loba lisusu papa tokokani ye na loba pamba te mama pastor hebi ko manza mokili te eza nzembo mokili te eza lola eza banzembo nzambe mutatini bango bayemba lifoko du ciel ayembi boye l'inspiration eza monde ya nzambe esa kabolaki te
inspiration nzembo na bilpasi nzambe mutapesa bango un message moko très capital bandeko na ngai bino basi internet bakolo Facebook otika biloko bozo sala musicien chrétien moko ayembi buye kokosela moto likambo ye asali te ozali nde mobomi ye koloba n'importe quoi epai ya mokonzi mama ntongo etani nayoka balobi lifoko disela ku akufi bapiblie yango na bapage nalobi adoration na mboka ekufaka te seni ekufi miniti ya kotanga namona lifoko aleki na télévision alobi bien aimé dalese wana nga déjà kolela kobaluka na mabele nazokangama ya lifoko mona gyole okangama mama tika na sisa likamu nazoloba bape moi vérité to ngobi misanga escroc na miso bato tuzala na respect ko na leli mama nanu kutu na silisi matanga ya lifoko te namona ba publier ya chala mwana saini mama tension kitangai na banda mbangu banzela na okima na omiyeba te non bato bokosela bato bokosa mabe mutu santé ningani toza bato toza nzoto na mai na makila nzoto pe koko ningana mutu azwi quand même moi santé ningani oya tala mama omoningani na zaboye na okosa yo te so nazalaki promotion ba mama chala mwana ngana ngana bala mama wana asepelisa na miziki na ye surtout na loketo pasta ya chala baba wanye baba wanye baba wanye baba wanye pasteur te ya chala ngongo nanu te nzamba zwa lokumu tangu na yeko yoka lifoko d'ici la sali message asa na bon moyi na yeko yoka lisusu mama chala mwana lobi te nsoto nde ningana ki nazalaki hospitalisé na kumisi nzambe na lingaka bato basepelaka na liwa ya mutu te eza mabe makasi ya chala mwana na koya kotala yo dimanche soki na silisi evangelisation na koya kobetela yo to tango musique ezozonga okobeta na ndako na ngai tata pamola biso pasteur mais au quotidien au monde en toi chrétien donc tu nous as permis ya ko rabanzemba mokili en tout cas puis que dans chrétien bon peut pas se décider bon ba bibi na ki nzembo o le roi ezé monde ngana ro yemba ngote parce que ngana za chrétien ou chrétienne fona ba nzembo nzambe mais yo moko pasteur a ozobina pena baba wani donc encourager biso mokili koti na église koti na mokili mama yondo zo comprendre te landa ngai pona no yokate esika ba musicien chrétien ba koti studio omoni ngai wana na oyebisa yo ba musicien chrétien omona ba musicien chrétien kendo kuta esika koti studio et puis ngana kamwaka studio ko ke na tongo na poko zongi mais bango balobaka ke na yeko fanda wapi na studio musicien chrétien nga ke ko fanda na studio kuna akena mwasi ya likango musicien chrétien nga ke ko fanda na studio akena ba bouteille ya whisky kaka kuna na kata studio yemo kazoloba na ochela bango boro ekoboma bango musicien chrétien yemo kazo provoquer biso atie loko moko na kati poto koma kosela ngo ba débat mama wana na oyebisa yo omoni gege oyo kaka gege bacha yango na sima kwiti na kata studio Amélie Masanga Amélie musicien chrétien wana oya yemba soro no de gege zalaka na zalaka na mona pe
na yebi yebe boluka après va la pluie yango amelaka whisky makasi ba vrai divorce tala maman tant ba obenga mutu chrétien bino ba mona chrétien lokwe loko osaka nango chrétien c'est loko osaka nango te chrétien jusqu'à la mort chrétien jusqu'à la mort chrétien jusqu'à la mort je serai chrétien jusqu'à la mort yemoko mutayemba chrétien nanu akoka kobongolisa ileki na ye motema te papa nayemba banzemu noka atika na yembe ozosepela makasi mbongo aleki no ye na famille mbongo no pe ye na famille bolia kitoko ba musicien chrétien bazo divorcer ba musicien chrétien bazo tia basoyi musicien chrétien la nanga bien mosala nzambo to mona kazo tia soyi ye mutacha ki musicien chrétien maboko wani azo la tsenenge ya ko salela soyi na beta yo te na beta yo te pasteur bon to longa ba fantina beto siko te pasteur bon te na bina beto siko famille regretter ma sœur mi batela ko oza mwana muke makasi na raisonner susu un jour na finaka mwasi mo contre mire na ko fino ko ndima tenga mna fini yo wana tembe ndozo mona musique chrétienne na mboka ya na sensité tikanga na yemba na nzembu ya bailo kanto tikanga na yemba na banzembu ba Robino Mundibu frekanta bango na yemba na bina file mbanda na simbi touché mbanda na simbi touché tikanga yemba ma sœur ko compliquer nga vite ko compliquer nga no compliquer bible ko compliquer nga vite vinyoso yango ko compliquer nga vite vinyoso yango wana na ebisio kasi na kati église na ngai ya na ngoli sumute ngande mko l'église na boyi ma sœur mon frère ko sala kute rere te na kati église na ngai soko yemi nzembo wana siko mutayebisinga mwasi ça dit soko yemi nzembo ya frère na nga moko miki soki soko yemi nzembo ya frère wana soki maki soko comprendre yo kana bien maki soki maki Mike ou Mike soki oyo lobi wana soki maki ma sœur na obomo na maboko soko yemi nzembo ya frère Moïse po ba Moïse baza ebele ba Moïse baza ebele oyo ya Bible pasa Moïse na obomo na maboko na église na ngai mutu nyonso asambela na église na nga zwa temps ya koyoka banzembo o mosusu wana Fabrigas sa lansaki message au bimisa album asika bozwa temps ya kotala ba clip wana bo consommer banzembo wana we ranson na be azo bimisa le 21 na ozelango le 21 na yo kangiama makanda biloko ngo pozo bimisa e bien te metoko yo kaka le 21 na ozele loko na wana bimisa tokolanda ngo kasi ngai na ba musicien chrétien bino nde batu bokomisa bango ba musicien chrétien nga kutu na tena compte te que ba musicien chrétien ce sont des aventuriers tata pangola biso pasteur mambo beti lelo mais pasteur bi ko leke une émission mo bono tamboli na kangadadi pasteur est-ce que vous avez une émission kangadadi vous avez bon mo no kangadadi mikolo fu kangadadi oui ngana lataka nyonso o batu balataka na mokili. Un chrétien doit être modèle même par son accoutrement. Oui, son accoutrement bon kangada dezelo kamabe. Maman oyo nini yango kangada dinzambe. Mama nazola tango kangada dinzambe.
pona kolata pona kolongola ifo vanda ifo lala ifo babenda nini yango kanga dadi nzambe nalataka nyonso masere ngani natikala sima koba na bino bilamba minene bokomsanga tata mukolo so na longoli bilamba ona olata pe gondo otali pe makolo na nga poale aliseki te o nga na poale masere nzambe na muta poale makasi osepela na ngai Pasteur. Nalakisa yo. Eh, pasteur, ton émission. Nalakisa yo. Ton émission. T'es sorti de nalakisi yo. Et voilà, nous chitons déjà, Pasteur Nassi, nous besoin sentir, abonner sur Gemidor Télévision, au Bozila qui a commis, tout comme déjà dans souka émission na biso, Pasteur na habité conseil ni nos opé ça pour na chrétien et belé au déjà bungi samaki, mais bientôt là to qui déjà ko déconfiné. Est-ce que vous assure chrétien wana bakoza la source na zel wana ya kozonga na église ndenge bazalaki liboso ou bien bako se perdre. Alors yo zawana opesa bango conseil parce que oza pasteur oza lité akanda. Effectivement, déconfinement kalaté. Bongote. Kasi mo Kristo nyonso chrétien sambela na kati ya ndako. Ndengo zo sambela ko lemba te. Nzambe tata balembaka ye te. Kasi conseil na kopesa eza boye. La nanga bien. Tata mokonzi mboka lobi ete azo fongola nyonso. Kasi église ba fongola te. Église aza na mbeba ebele. Église il faut afuta masumu na ye. Église eza bloqué ba ko fongola ngoti. Landa. Kasi ba chrétien na bendi bino matoi bo se paniquer te bo landa bilande la te sambela na kati ya ndako kumisa nzambe loba na nzambe merci ndenge mbongo na webiki mbongo no ezalaki soki to côté église panier ya mama pasteur panier ya pasteur panier ya bayembi panier ya badiacre panier ya laeti ya mwasa pasteur panier ya kofutela lupangu panier ya kotonga lupangu panier ya kopesa bata quartier ba voyou wana ba milapata mwa mai combien de paniers ku mama moninga ne na zaboy soto wana rendez-vous na mwasi lobe oyana ete na loba nzambe merci mbongo nange bi ebiki na lela ka kutu te na loba chérie osalinga boye pona nini viens maman je vous attends non na kumisi nzambe mbongo nange sa nini ebiki ba chrétien makambo église esili na mboka mutu na muta sambela na ndako na ye mutu na muta fana na kati ya ndako na ye église ekomaki désordre makasi na mboka église ezotikala na mwana pona nini mwana za mutubuli lokola tata na ye ndenge na kati ya église kimbangisi ezalaka lokola tata simo kimbanga za mutubuli ali bango mpe bazwi lokola mwana moko pa botami ya mutubuli ye natikala na église. Mama nga na ofinga mutu tenga na loba kamo nzambe ayebisanga loba oke na limete okuta jeune moko tala matama bakota ba première te mama première eza munene lokola za tala libumu tala matama mutubul ale bazu église batike pa na ye non na yoki pe mwana moko tata na ya koti makala yepe o baba neko boke pa ba fali pa ba feri tata na koti makala ba betika na église mon frère yo tika na église longwa yo na église to tika ba vantiko benganga na plus 243 nako pesa numéro aussi un mot de la fin tu profites oui plus 243 89 78 37 à 29 na pesi ba mbote na ngai na libota na nzambe nyonso balandi biso kasi pona kotanga ba kombo de fils Masevo jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlé na kati à Londres mutu ambongo ebele Patrick de Pana maboyimbo papa na China kuna na Paris na bosanité ba nyonso bozola nanga héritier mpaka ya héritier na kati États-Unis na moni lisusu collègue na yo to pe omo na yo héritier Matengo
Matengo héritier, le grand caméraman Tata Pambola, le grand réalisateur Bisika Bizwamio, Déborah Mbaki. Mbaki yaba Déborah, Tata Pambolo Bisika Bizwamio, na Beau Sanité Arlette Izoua na Paris, Fanny Mbomomer Lubi na Paris, ba union so on atangi ba comme na binoté, na zo ko maîtriser comme na yoté. Benganga lisu na appel vidéo, tindela ngango lisu na audio bien na yo kango kitoko so comme no pele ki makasi na na tantanga comme na yoté. Pesa na comme na yo ezala pété. Je suis opposant de tous les pasteurs du Congo. Soko ki likamumo ko songolo pakala, ko hésiter komelanga na WhatsApp, komelanga na Facebook. Kasi bokeba miyibi bakotelinga na Facebook, miyibi bakotelinga na WhatsApp, miyibi bakotelinga na Instagram. Soko za na posa ya lisungi moko na nzela na ngai, même na activité na yoto bana kolobela yango, benganga kaka na plus 243 89 78 37 29. Batu ba liembongo na kombo na ngai, batu ba niba salir kombo na ngai, bandeko nyonso ezangai te ya wenzambe Tata apambola. Boss abonné massivement na Gemidor TV, Gemidor Télévision, Gemidor TV, Rosala jamais déci, binomoko bozomona Carole, mutu asimbi Gemidor TV, yenazo pesa bilengi na kata Gemidor TV, ya wenzambe Tata ya likolo apambola biso. Merci. Ok, merci à toutes les personnes. Merci en tout cas. Merci à mon boss. Merci à mon boss, Deo Nzinga. Nzinga ya ba Deo ya ba Nzinga. Papa Deo Nzinga, mobali kitoko, Deo Nzinga. Nalingaka yo mingi bisika bizwami yo, les responsables ya Gemidor TV, Papa Deo Nzinga, ba gros bisous na yo. Confinement malam Tata Pambola yo. Ok, merci beaucoup. Merci aussi à Maman Bitandinga. Maman Bitandinga, je vous remercie. Pourquoi pas dire encore un grand merci à toutes les personnes qui étaient branchées, aussi scotchées en train de suivre cette très belle émission. Moi, je suis encore Caroline Makoka, autrement dit CIM, je le répète encore. Aussi, je dis un grand merci à mon coordonnateur, Mundir Ba Maître Noir. Pourquoi pas dire un grand merci à héritier Matengo. En tout cas, botika natanga kombo na ina malembe po bolamu ile kebele héritier Matengo. Et si kazali na simabili na ebika sepeli ya makasi arobambanga moi chweke la nga après mission et au sala nga pe grande dame quoi. Aussi je dis un grand merci à ma maman Nicole, maman Nicole Makoka, je l'aime tellement beaucoup ma jumelle. Aussi pourquoi pas encore un grand merci à tête. Toute la famille Matumona, mes tantes aussi, mes oncles, tous sont là. Baza tellement ébélé, na habité na banda, puis na Sukawapi. Aussi, je salue la famille Kamba. Là, je vois Lucia Kamba, je vois Dorcas Kamba, aussi Jacques Kamba. Je vous salue aussi, je n'oublierai pas de saluer LG, mon privé Guy Limando. Je l'aime tellement beaucoup, il est mon privé. Aussi, je dis un grand merci à mon ami privé Gloria Mbimba, aussi à Ebengo, Naika Ebengo, aussi à Sandrine Lokate à Sandrine Bakandolinga. Moi, ça m'a moukousé. Alors que Dieu nous bénisse. Et je n'oublierai pas de dire joyeux anniversaire à Miss Makoka. Joyeux anniversaire à toi, Miss Makoka. Zambasa Laobola Mobile. Merci.